moko. On a commencé les pas de connaître d'autres thèmes. Ça n'a qu'à mon aspect. N'a ne quoi ya molimo. On a yé pas na être trahison aux alatés. Salam au sang toujours la saille trahison. Salam au sang toujours la dans fleur de thé. Salam au sang toujours la dans fraternité. Tu verras la gloire de Dieu. Et Yabashama. Amen. Eli, bayebisi boso kabwana. Boso kabwana tatanga. Siko biloko mi balatenga. Awa ba fils de prophète. Bayebisi boso kabwana. Est ya solo. Tamba ko kabwana. Makambo atenga kitate ko pesama. Tala biloko ba kila bisho. Combien de familles se dokuta na basakoli? Naza même l'église Amen. Écoutez. Lorsqu'il y a mati, et manteau etikali. Tant manteau etikali, par le dit que tant Élisée a moni manteau. Avant si pas manteau, a gagné Yahweh Zambé Abraham. Les chars d'Israël, n'a pas pris na yango. A gagné la manaï. Et ça conscience. Mais à l'esprit de Dieu. Oh là là, qui équité. Et bien nous salissons sur ma camou pour nganga evana na katinae. C'est alors qu'à Sipé là-bas, il a déchiré ses vêtements. A passonné la banae. Et là on va passoli. Le bas amen. Ça veut dire qu'il va détruire un mot. Et ça tu n'as pouvoir te. Et là on va passoli. Ça veut dire et sami. Et ça ils sont des cicatés. C'est alors à l'homme du manteau. À Kamati manteau et à Tata Alati. Son manteau Tata de Bundelao. À son inanzela, tel qu'elle a mentionné à Botan Galekadi Mai. Tama comme une Mai, Mbalamoko Amoni, Mai Robi, Awayoko le Kate. Wapi manteau ya Eli, pour moi, pour moi, makana manteau Eli. Bio, Nakanda qui relation malam Nakata. Relation à Gardaki, à Tikelinga, manteau, pour la posséder alliance qui va t'attendre. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Zambé à le Nazarien, le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ke mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolake mapapu, masope mafuta. Toko kesi ana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'onction est là. Pour prendre cette onction, il faut que tu viennes avec une manière pour prendre. Si tu es le bénéficiaire de l'onction. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches bien. Tu cherches une manière pour prendre cette onction. Pour prendre cette bénédiction. Elle a cherché l'humain. Alléluia. Amen. Et là, on a souligné ça, mais là, on a une sécurité. Ça m'a pas ma sécurité. Pour qu'on a la sécurité. Pour qu'on a la sécurité. Les motos à condima. Il y a qui s'ama. Si tu crois seulement, tu verras la main de Dieu. C'est la Bible déclare. Nata koti. Akuti mafuta. Habite na pakolaye. Na sopele malas. Na bêtise samité ma bakulika. Il y a quelque chose dans ta ligne à Mokili. Parce que quand on vit dans la ligne, il y a pour vivre dans la chèque. Na ba balado. Na ba miibo kaka les 12 apôtres dans la ville. Na zaka moi na moké. Na yeba ki so ba yibi mo na okabula mo sikatel. So ke kuno la tete ba miibi me na kama ba zabite mama bete.
so ba yibi mutu nyonso ye wana pona ndeko lingi kende makasi na kangalite poso ba kanyo sala prison ko na bango problème ça que ba yibi mais ba opesa mutu nyonso opportunité au fambo président à l'époque mon mutu yo ka ba donc ka mbongo to ba tokima ba paso longo tambo peut permettre bango ba beta bango masasi te ba kima ba kina mbongo na bango lo ba amen amen et soko Dieu sa bénédiction il faut le camanier nzambe asali pona batu nyonso mais amimoni sakana batu nyonso te les seuls batu oyo bazakana manière na façon ya kolukela ye pe bazwaka biloko oyo nzambe abongisi nga nalingi vi na yo ekamusa batu nga nasalelaka nzambe na calcul spirituel nabetaka calcul moto asali mathématique soki obimisaka 1 plus 2 1 plus 1 obimisa 2 il faut yeba manière nini okosala il faut pas nous raisonner so nasangisi oyo na oyo epesa nini même la spiritualité soto yebi te kokalkule okozwa te donc mata calculer aya sopi malasi bato babeti mababa tina baye kolemo balobi malasi atalo babandi kotala malasi achere oyo mpona nini te tokamati malasi oyo ozosilisa yango na makolo na ye bomba ndamu na tatali moko abiso oyeba makambo naza nango soki bandima bibalinga na duma na bango so bandima kituma na duma nango soki nazwi maleko na pesu ebebisi yo po mbongo ewuti bisika ya mabe même l'offrande il y a beaucoup de gens bakoti na évangile bazosepela bali offrande mais offrande ezalaka eloko ya pauvreté offrande eza eloko ya salite eza eloko ya botuto eza eloko ya malédiction moto akamati offrande aye nango epa nganga nzambe akamati maboko ya motu wana selon Lévitique apose likolo ya nyama abandi kozwa makambo eza motu wana transmettre yango na nyama abi nyama yo ozokufa mpo yazwa kimia masumu na ye liwa na ye pasi na ye tika yo kufa ye azwa kimia spiritualité koti esi makambo moto oyo eseme yango na kati ofrande ya komi libre akamata ofrande kaka nganga nzambe abandi omema ofrande wana ngombe ti na limite ya bana Israel atali bazebushere abeti efimwa bikende ofrande ekei lorsque ekei moto akokanga famille mobimba bale bakamati malédiction loba amen loba amen mwana nganga moko aza aloba amen mwana motumbi mbeka aza aloba amen sikoyo yo tosepela na mbongo ya ofrande ekomodi oyo parce okoki kolia yango te ofrande oyo olia ifo nganga nzambe alia ndenge nzambe ayebisaki Moïse ntango okokamata ofrande eza na baparti oyo nzambe abi okolia oyo okolia te tumelanga moko nzambe me lelo ofrande ezokipe te motu nyonso loboko na nini nofrande tala bato nyonso balia kofrande bazaka na vie ya bien te soko ozwi ofrande ozoboma na ndako na yo kendaka ntango nyonso nganga nzambe atiako maboko ozomema milimo ya bato zali makambo nyonso toye nango awa tobwaki awa sima topesi trésorier bazonga epai ya tata oyo azongisele mukumba pate ye te mutu akomema yango ifo mukumba ezonga kote ya sacrificateur pate ye aza zele ya komema ofrande koto ya nzambe. Hébreux chapitre 8 verset 3 bilobi tous les sacrificateurs établis pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire Azaneloko à vous présenter. Ça dit Moutouno sont à vous présenter. C'est les souverains sacrificateurs. Il y a un moment Jean-Baptiste Tata Nabango. Moukola donc présenté Mbeka. De Moukolo et Yanoyaka. Ça dit que Azalaki sélectionné. Nakata Israël Yende Moutabotumba. Parmi les souverains. Azalaki sélectionné. Frère, on a sélectionné l'autre. Nabanganga, peuple ancien. Alléluia. L'homme de Dieu a sélectionné l'autre. Ne montez pas. Nazote ya parce que nous a sélectionné. Amen. Loba amen. Amen. Na kozwana mo côté, na kosenga pété, mais molimo atata eye bisade nganga nzambe, tout oyo tchana ni Timothée, parce que pour nami ya me message nanga.
okomona ntango ekoleka makambo malamu mpe osala nini ekoleka pati ozalaki sélectionné na nzambe tika libotano ezala sélectionné bana na yo bazala sélectionné vi na yo ezala sélectionné nyonso kosala ezala sélectionné c'est l'éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Pambama na kombo na Yesu. Matatia malasi ebetisi bato motema bato babipe na bole motu lokola Pierre ndenge Yesu alingaki ye motu lokola Thomas abandi oyebisa Yesu na misu ya Yesu azoyebisa Marthe kata ekoki malasi ya chere boye mpona nini nyonso kosopa kobebisa yango kata nani yaya lelo non tokata cérémonie oyo mpo makambo ma tozosala c'est trop kata te mama kata mais au contraire lorsque azoloba kata mata azosala nini et puis kosopa ngo échanger ezalaki ya moke oyo nayebi te so alingaka tia ndamu mpo ndama bongo apesa Yesu ye bongo mais akompagne so napesi Yesu akobénéficie nango te tika nasopela yango mobimba abali kosopa tina motu Yesu abali kogana malade azosopana malade azosopana malade azosopa malade nayebi motu moko tika molimo ya Nzambe ezala mata lelo esopa bénédiction likolo na yo soki likolo alingi kosala likambo moto akoki kopekisa Nzambe te mpo na yo molimo ya Nzambe epambola yo molimo ya Tata epambola yo epambola bana na yo epambola libota na yo moto akopekisa Nzambe bolamu likolo na yo aza te kaka ndenge mata tikaki te Nzambe akotika libota na yo te mata sopi mulage esili motema ekiti mata soki sikoyo Yesu alobi ntango amoni Marthe asali mosala bien atuni bango Pierre na yo André na yo banda ntango nyonso nasala okomprena nga te pourquoi koloba bo bozalaka na bavivre mikolo nyonso mpe bokozala na bango mikolo nyonso mais mwana moto bokozala mikolo nyonso te sala bolamu kotala te sala bolamu kokanisa te komesire te eloko nini ozosalela Nzambe parce Nzambe ntango asalelaka biso asalaka sans mesure ntango akosalela Nzambe mpo nasalela Nzambe sans mesure kozala na eloko te eza monene liboso ya Nzambe na vi na yo eloko nyonso eza pamba na yo papa aza noki bayebisa yo na mosakoli moko ata to aitota merci abimisa liloba ya lipangoli c'est très important tu seras béni lorsque tata zoloba lorsque mama zoloba okozala kaka moto kopambrama yenda kofongolela yo nzela mpo yaza nzela na yo loba amen emate alongwe Yesu alobi bozala babola mikolo nyonso na bomoi na bino bokozala mpe na bango mais mwana motu te mais regardez la fin de Marthe c'est nini elekaki Yesu akufi bato basutukana na nsima basutuki lokola akufi tomema malasi tokende kombome ye tolakise tolingaka ye malasi oyo tokosomba Nzambe basomi malasi babimi na ntongo babandi kokende na malasi mpo bongo alingaki akufa nsima bakamata malasi basopela ye ntango bakomi na malasi babwaka miso liboso bino lobi ke bamoni libanga ebaluki batali na kati bazomona lumière ezolakisa tikuna na kati ke moto aza te batalani batuni nani alongoli libanga oyo loba amen moto atela okali na ndenge kali wana ezolongwa akokomprani te nayebi yo bakotuna yo makambo esalami na bomo ya mama oyo ndenge nini makambo esali na nzota tata oyo ndenge nini ndenge batunaki motuna nani alongoli libanga tala libanga wana bato batiakango epuis bato batiakango batiakango na motema mabe mpo bayebaka ete motu azoloba akosekwa nzokande ntango bazoloba bayebaki te ke eliki signifie le père motu wana atambolaka na ye moko te me atambolaka na tata esika tata za bato bapolaka te esika tata za lisekwa ezali si tu as besoin
mwana tata na yo. Le bas amen. Amen. Parce que la Bible qui nous prêche. Parce que Bible te hein. Écoutez. Yoka. C'est cette parole bien. Kanga maluba o malam. Mentionnez cette parole. Kanga maluba o bien. Confirmez cette parole. Ndima maluba o. Écris cette parole. Kanga maluba o. J'insiste. Nazo betandanga. Nazo betandanga. Nazali besoin tata nanga koko nanga za docteur. Il connaît bien ce que je dis. Je suis pas en dehors de la parole. Nazali banda maluba te. Bible mon bimba ça tata na mwana. Comment? Bible mon bimba et ça tata na mwana. Amen. Solo ngoli enseignement tata na mwana au pengui. Amen. Solo ngoli enseignement tata na mwana au pengui kama Bible. Kama Bible. Solo no compare nzambe. Tala kama mama bana ndeni na mwana. Mwana botosi. Abana na mama ndenge nini? Mwana motomboki. Azalaka na mama ndenge nini? Abotala mwana na maloba mena misala te. Mais mwana zala mwana ya maloba pe ya misala. Parce que Jésus, il était le fils du Père. Mwana ya tata. Non selon il est le fils. Mais parce qu'il était dans le cœur de son père. Lorsque le monde était dans le chaos. Lorsque le monde était dans la désolation. Lorsque le monde était dans la perdition. Oh, Dieu a envoyé les serviteurs. Dieu a envoyé les serviteurs. Personne n'a réussi dans le travail de Dieu. Il fallait que Dieu envoyait son fils pour réussir dans ce travail. Écoutez, il y a un fils. Son nom c'est Jésus. Il était le fils du Père. Chaque jour tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Signifie quoi? Signifie quoi? Jésus, il était offrande du Père. Offrande du Père. Père, il a choisi Jésus comme une offrande. Il a sélectionné Jésus. Les choses importantes dans son cœur. Il a dit à Jésus, j'ai envoyé beaucoup de personnes. Moïse était là. Il est ton frère. Et il n'est pas mon fils. Alléluia. Il a envoyé Élie. Il a dit, il était là-bas. Il était serviteur, mais maintenant mon fils. Je t'ai choisi. Parce que ton sang est sacré. Ton sang est sacré. Ton sang est sacré. Je t'ai choisi pour donner la vie dans le monde. Quiconque croit à ton nom, moi l'Éternel, moi le Père, je serai avec cette personne. Allez, mourir à la place de tous les péchés de ces personnes. Alléluia. Amen. Jésus a descendu comme un fils. Motonio dans sa moine. Satan a yé à Kopambola. Amen. Oh, femme. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la bénédiction du Père. Ça c'est la bénédiction du Père. Tu es le fils au cœur du Père. Le Père va te bénir. Tu es sélectionné parmi les fils du Père. Ça l'a ébellé. Mais dans mon thème, tata Luka et Sika. Luka et Sika. Luka et Sika. Soki tata Lino Akobomalo. Soki tata Lino Abomo. Soki tata Lino Alpha Bomayo. Ce tata Bomio tata noté. Soki tata Lino Akobomayo. La Bible dit ceci. Dieu alingaki mokili mingi. Jean chapitre 3 verset 16. Amen. Il a donné son fils. Oh yaba. Apesaki mwana na pas bikate. Mais pour akufa. Amen. Pas akufa. Pas mokili bika. Donc alingaki mingi. Alingaki mwana mingi. Apesiye pour akufa la bateau. Mais non. Soka kufi liwane kozaliwa soni.
Maintenant, kufa liwane kozaliwa kembo. Poye tata kozana likolo. Alakaki ekende. Sala musala babo mayo. Mena koya kosekuisa yo après 3 jours. Dites amen. Tika kota na tinda ya tata bikamwezali. Amen. Tinda ya tata récite ça. Amen. Et tika tata za kopoleza te. Loba amen. Amen. Elia koti. Jésus. Abisimat. Salon. Mata sali. Yesu akufu. Baina kunda. Poba honorer. Pas comment me kundeza pour les. Mais libango na ndongoni. Tant bazo poser question, ange mo ka fana ki collègue bana a se manifester. Ayi si mangoli. Ozo luka moto abomo ina kata kufi. Nakolo bela. Ozo luka misala ya bomo ina kati ya misala kukufa. Moto bo sala kine asa bomo. Bino nde boyeba ki ete. Et comment makina makomi na bino? Na bato ba sosoli. Na bato ba ndimeli. Na kombo na ye. Apesi bango pouvoir. Ya kozala bana na nzambe. Ça veut dire nous avons des pouvoirs. Vous allez la bokosi. Marcher dans l'enseignement du Père et du Fils. Tambola na malakisi ya tata pe mwana. Marcher Tambola dans l'enseignement du Père et du Fils. na malakisi ya tata pe mwana. C'est là où il y a la résurrection. Na komuna nde lycée Si kozali. nous parlons de la résurrection, Soki tozoloba ya lycée quoi? tokosekwa mokolo moko parce que toza na enseignement ya tata na mwana. Soki tolongoli enseignement ya tata na mwana, c'est que lycée eza te. Amen. C'est que lycée eza te. Amen. Lycée kwa ezali na malakisi ya tata na mwana. Amen. Donc na malakisi ya tata na mwana, lipamboli ezali. Amen. Na malakisi ya tata na mwana, kobonga ezali. Amen. Na malakisi ya tata na mwana, délivrance ezali. Na esi mutu moko tika délivrance ekota na libota no na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Et par Popoli, par ici, par Rozo Lukamuta, Koufanakata Boboy, qui était la femme de la révélation? C'était Marthe. À Monakamaka avant, à Salango avant, à Pambouama avant, à Kotana Histoire avant. Frère, pour servir Dieu, Pour cela la Zambé. ça ne dépend pas beaucoup de choses. Et c'est vraiment comme béni. De tout ce que tu as, Na onu soso nango. de toute ta force, Na makasi na yo. qu'il est critique. Ndenge makolo. Na yawe nzambe na makasi na yo moko. Na makasi na yo mobimba. Nde kolinga kolonza. Ça veut dire na nzela wana okolemba. Mais bisiko olema cha makasi. Posalela ye. Pate bata makasi te. Mwemba sela nzambe esate. Évangile. Et ça évangile yaba fainéante. Et ça évangile yaba courageux. Pour prêcher la parole même dans la rue, il faut être courageux. Amen. Maintenant, on encore les rochers. Être courageux. Parce que maintenant, on va mais il y a un courage à collecter Yesu Azana. Maintenant, nous sentons qui est Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Élisée, mon quoi ça se passe Amen. Amen. Je vais clôturer maintenant à une enseignement d'Élisée. Nazo aussi sana malaksi Élisée. Élisée suivait Élie. Élisée bana kolanda. Lorsqu'il part Tango bazo tambola. et rencontrer dans un village Ba komi na mboka moko de Jéricho. na Jéricho. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ni nezole kapuna. Lorsque tu suivre Dieu, Tango zo na Nzambe. tu vas raconter avec beaucoup d'obstacles. Okutana mabako ebele. Tu vas raconter avec beaucoup de connaissances qui vont aller dans Okutana ton Seigneur. na ba ninge ebele. Okutana na malaki ebele zo bela nkolo. Okutana na malaki ebele bazo sala nzambe. Mais par rapport à Saleli Nzambe, bazui succès mais bazui réussite. Écoutez-moi bien. Tu peux prendre le succès, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Mais prendre le succès, c'est bien. Tu prends le succès, mais prendre aussi la réussite de ton travail. Kozwa succès za malam mais kozwa elonga ya musala ne za malam koleka. Alléluia. Amen. Le succès, c'est bien.
je te donné le succès. Mais ensuite, il a dit, tu auras aussi la réussite. Ce qu'on suit, succès sans réussite, c'est une malédiction. Tu peux, mais aux béni tes ensemble. Osala musala punda malamu funwa fana na ndaku na bino ulimo kanga banze mono batwa yo kanga te pas au ça pas te montrer les autres présenter pas tout attends ta question. Lorsque Moïse a fait les tabernacles, la Bible dit ceci, il a fait selon le modèle qu'il a reçu du peuple. Moïse a sali mongombo Bible le a salaki ko lansa malolenge o tata seki. Alléluia. Amen. Ça veut dire tata sali on yosali kamu zonga tuna tata. Et loko oyo na ko sala mondenge ni. Et loko soko mama chrétien lelo. Basali batu oyo bake pa munganga komeli ordonnance maintenant sur ordonnance asomi ki sa pharmacie azongeli munganga te bata azomona ke kuna kofuta bapri abanyo komimelela bakisi ye moko mais soki bebi azongi pa esa munganga kiso komelaki nga nazoloka malamu te nasala nini nga munganga na kotuna yo ntango omelaki nga natindaki yo ozongaki te mpo na nini pase nga nayebi oyo ezala fe secondaire boye na épargnir yo weli komela obikama ozongeli nga te ese moto asala makoye bato bazozwa makambo na nzambe azwi ye moko aweli asalela na ndenge na ye akute na moto moko alakisi ye peut-être eza pharmacien mais eza docteur te keba ozwi eloko epa docteur zongela kaka moto oyo asali nini apesaki yo alakisa yo lolenge ya kosalela évangile ya lelo eza évangile ya buka lelo lamba lelo lia lelo. Alléluia. Oh évangile jamais kosa obungi lelo onambi lelo okamati lelo obongi lelo non. Soyez observés dans mes frères, servez Dieu avec toute la crainte. Amen. Là non c'est l'ensemble. Papa na ngai koko oyo papa boti azomona na ba âge moi ba 18 ans nazomisa mbongo ba $500 na kopesa ye à l'époque louer instrument ya frère Patrice Ngoyiboso louer yango na pia police mutu azate abondeli mpo na nga na pia police na bimi na pia police salaka likambo na tata no na secret makambo osala na secret ekosuko na secret te nzambe abumiso chaque jour nasalaka mukomo atalinga bi ozatalela malamu te timote ozanganga mwana na ngai ye moko atali amoni ke nazoko kosombelanga te aja zwi chemise na ye apesinga atali lokolo na nga na yaye eleki molai ataka okala bongo azwi pantalon na ye azwi kende basalela yo lingika bajini yo frère mobimba kamata lataka mpe mwa malamu loba amen mais lobi na susu mbongo na ye papa na pesi ye mais ntango tosali campagne ya liboso oyo esalamaki na lwasa ntongo abenga te na nsima campagne bato bayeba ete resite ute wapi nzoka na bande koloteka bafuwa bazokole na bande kondima nasala ta n'importe quoi nateka te eloko nyonso na koteka na libongo mpo na memela tata mbongo asala mosala eloko na nzambe mona tala Moïse asala nzambe me mabongo nyonso kotika matomama likolo makasi akolemba ifo iri na romba ya basali basimba maboko na ye mpo elonga ye monana tozala besoin resite me toyebi kozwa resite te kanga ye maboko boluka libanga botyaye po bino mpe bokoya kolemba ye azala ya kovanda biso tokangi maboko okotikala bolisi ele bungelonga biblo bitamba asalaki ya mokuba na ntongo ntina mpo kolonga ye mosala nzambe akozala kotelema te ifo bofandisa ye bofandisa ye kopesa ekiti te me motema na ye ezala ya kovanda lorsque bokosala yango vous allez voir la gloire de Dieu entrer dans l'église ce plutôt seulement te si tu donnes ovamisa bapaster wana eza seulement badisciple lorsque bamoni malasi ezosopana makolo ya yesu bayebi teke malasi wana ekosebwisa mutu mokolo moko soki lazare asekwa te parce miracle ezali na yesu lazare asekwa parce marta ayebaki kolesa na yesu mpo mokolo leki na kokufa basekwisa ye loba amen eloko nzambe akosalela yo ekouta libanda na yo te me ekouta na kati na yo bible elobi yawe apesaka
moto apesaka oyo asana. Amen. Très bien. Nzambe aliaka lifuta mutu te. Dites amen. Amen. Dites amen. Est-ce que peuple Nzambe ça? Peuple Nzambe ça? Amen. Je sais que l'onction de Dieu, je vais finir ce message. Beaucoup de gens seront venus fortement. Dites amen. Je priais toute la nuit, j'ai demandé à mon Père, pourquoi tu m'as sélectionné dans le cœur de ton serviteur? Il a dit, je vais te donner le message. Elle va donner ce message. Depuis le temps, je priais. Le Seigneur m'en parle chaque fois. C'est pour cela aujourd'hui c'est l'accomplissement. Je vais quitter ici. Mais il y a la gloire de Dieu. Naya qui n'a pas été. Mais Naya qui n'est pas Nzambasali. Amen. 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 Dites amen. Amen. Écoutez. Marthe, ça va, c'est leur révélation. Élisée, ça m'a comme c'est leur révélation. Au lieu du parcours noté. Élisée a côté dans le Bethléem. Va le prophète va vivre. Papa n'a pas de bouton mobile chez nous. Si maman bien ici. Tout le monde a tata. Babi Élie, c'était le grand prophète à Israël. Mais toute la journée, le prophète n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit ni un mot pour lui. Mais il marche avec l'onction. Il marche avec la puissance. Mais il ne parle pas. Ngouya bisikeza elobaka pa mapambate. Ngouya evanda kezelaka événement pour monana. Nano kuta na makamute moye ba kovana esa ngouya ezate. Dites amen. Amen. Alors, dans ma côté dans Jéricho, dans Bethléem, le prophète va vivre. 50 fils de prophètes. Simba dit 50 fils de prophètes. Parce que la 50 fils. Parce que la tata 50 fils éloignés du père. Donc la tata n'a 50. Mais on n'a pas parlé du père. C'est les prophètes. On a la tata, mais on a 50 prophètes. Il y a Bethléem à Pimi. À côté de lycée. Papa nous ça collé là. Oh, logo de Moussama, lorsque je priais, je vois quelque chose d'important. Lorsque je entre dans la zone spirituelle, je vois la séparation entre toi et le Père. Oh, je vois une séparation. Attention, le Seigneur va vous séparer. Oh, je vois là-bas. Il a quitté l'endroit. L'autre a venu. Pour ce soyez. Je vois la séparation. Le Seigneur m'a confirmé. Il y a la séparation. L'autre ici, l'autre aussi, l'autre aussi, ainsi de suite. À la fin, la clôture. Il a fini bango, et l'ingotani. Déjà tu es bichot. Nous sommes en séparation. Ça m'a séparé, bino, mais tu évites dans les zones. Ça m'a kabola bino. Il va dire que ça m'a kabolo karaté. Oh, mais tu as dit, mais tu n'as pas déterminé. Kokabana ma bébé et ça dit. Oh, le bino aux hommes, les avocats. Attention à la prophétie. Saisissez les prophéties bibliques. Saisissez l'écriture de la parole. Faites là une parole de l'esprit. L'esprit de l'écriture. Déjà ça loba. Et ça colère comme malibanda ma commune ou tu n'as pas embêté. Comment on laisse ça pour la vie on l'a montré ma commune. Ah, ou tu n'as pas embêté. Amen. Restez dans une prophétie biblique. Ça peut moi-même je suis prophète. Amen. Si tu me cherches dans les zones spirituelles, beaucoup de gens changent le ministère comme ça. Parce que dans la zone prophétique, a changé Congo. Aya le beau ma pasteur, maintenant comme prophète.
Pas sa vie sur la quitter. Amen. Amen. Chaque homme de Dieu a une qualification prophétique. Il y a un temps où vous allez voir les pères ici donner les langages prophétiques. Mais lorsqu'il finit il est toujours docteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris en lui-même. Alléluia. Amen. Bana basakolo ba prophétiser. Tout le monde tata nazo kabwana. Azo kende kalate. Ko kabona makasi ezo salama. Suka tuni ba ensuite bolingi tikai. Tikai. Ça me saka boli bino. Tikai. Mais Élisée demandait à son père. Kasi Élisée a tuni tata nae. Donne-moi tout le part de la spiritualité. Alléluia. Il a demandé c'est quoi? Je demande des choses à toi. Les deux parts de spiritualité, donne-moi. Mais elle dit à Élisée, si tu me feras, si tu me feras monter au ciel, et comme ça la médaille, si tu m'as dit, et comme ça la matin, le bas, amen. Amen. Ah, besoin de ce qu'avant tata, est-ce que c'est un compagnie? Est-ce que c'est un mati? Si tu as mati, et qu'on pèse sa médaille, kaka na nzela ba mosusu bazali ba kokota ba koya ko sika na yo ngana fina na etika na ngetikala ya nga moto akotika la kozwa mote pona kenge la kama kamo nzamba lobela nga auprès ya musala ye auprès ya musali na ye na kenge la ka dans l'église ça soko yebita tata na ngazana kila na chaque samedi moi si to bongami to tala papa to bi auto tingla ki sisi na kontakatele il azali na kontakatele mato azali na kontakatele Josaph azali na kontakatele fidèle azali non na kontakatele fidèle kutu ngana yeba kete lokola musala na yeba kende na yeba kete lokola leki ya papa non na yeba kete lokola frère asala sala detali mati et puis fidèle na mutema tata na ngazate ça je dis fidèle na mutema tata na ngazate. Il y a une différence entre votre maman et votre maman. Nana sabana na ngana botu na mtoto. Yo so pesa na di. Nana dia. Dimo ba so pesa na yo tangi ni class. Kusana na te. Na olinga makaso ya pesa na nga. Po de sina lia. Tangu su ya yo na olia na ote Yesu anye. Tika buso bako. Sote ya makamwa solo. Soki Yesu aye nana mosela ya te sa classe. Po mana liango. Si seke oya solo mwana na ngai oyo nzamba pe apesinga. Ya solo oyo nzamba salini apesinga seke yaya nanga solo oyo nazali tane Seigneur yango Yesu ayebisi Marie na Joseph bozolukanga tatani mamani bandeko nanga tata nanga mama nanga oyo bazoyoka liloba nzambe na ngai. Ne négligez pas oyo nzamba apesi biso ntango tosanganaka tokoma keloko moko oyo nakoka otala epasi ndeko nanga nzoto te nasalaka ngo na pete na ndeko ya molimo mpo nayebi epa na ye trahison kozala te. Zala mosantu oyo azali trahison, zala mosantu oyo aza na fraude te, zala mosantu oyo aza na fraternité. Tu verras la gloire de Dieu. Eya bashama. Eli bayebisi ye bozokabwana tatanga siko biloko mibala tengana awa ba fils de prophète bayebisi ye bozokabwana eske ya solo tamba kokabwana makambo asengaki tata ekopesama tala biloko bato balukela biso combien de familles biso tokutana basakoli naza pembe na papa nanga mosakoli mo bayeta l'église abengi ngai abina omona grâce makasi likolo na yo ezokenda il faut sala nyonso bakosala nzambe yo moko nayoki ye nabi te alobi mabe te mais akomi nde esika esakoli yango eke te donc apesi ye miso akomona makambo ezali mais badetermine te makambo na nga olenga suki esika basukiselaki ye ye adepasse limite akomi koyebisa nga na se débrouiller na kose débrouiller na seulement nini na nzambe nini na nzela nini na seulement nini koma na kodefie badefiaka nzambe te nzambe akokai jamais
ministère et l'alliance. C'est ça la question entre le temps on a beau local. Dans un ministère, on a un ministère, mais ministère d'alliance. J'ai fait l'alliance avec une personne. Seulement. On a le ministère. Amen. On a la grâce. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas dit l'alliance un ministère. Et ça est le côté que nous avons fait comme alliance. Amen. Le bas, amen. Amen. Ce qu'on salit comme au salafron. Amen. Ce qu'on salit comme au bimana de Soubessa. Amen. Ce qu'on salit comme au yamo, on a l'église et bien belé, mais l'eau qu'on a kati. Et ça, pour l'ami, le qu'on a fait ministère. A comme qu'on limba qui est dans pour l'église. Ça orientation papa naïe. Voilà. Ça est disé à tata naïe. Ça tata naïe c'est le boko. Non. Il faut église à dame. Et va dans l'enseignement entre père et le fils. Amen. Na kolomwe pa ya tata te. Pas de tata tinda kinga nasa lele musala. Mwana tinda maka. Soki ba tindi mwana. Il va kende. Ata le tinda. Sima azonga kopesa ra. C'est pour cela que Jésus a dit que pas tata. Asali musala. Alongi kufa. Alongi lisumu. Azongi pa ya tata. Pa ye bisaye makamu nyonso tinda kinga tout eta accompli. Yo bimina ndeki na yo kesa musala na yo. Rapport na yo na bandozo yango. Etika lufelo ezali ya mwana. So tali tata na yo mulimo azala tata te. Yebisa papa pardon. Na songi bisika na utaka. Po bana bana na yo. Na mona kayo na kopesa rapport esika moko te. Yo taka tosunga no kaka. Mon contraire so ba ngata zama be na moko. Ngana moko. Na bana yo kan zamba loba. Zamba lobelinga. Butu mo bimba. Butu mo bimba. Butu zamba soloba. Na tata kine salanga. Sans passer na makolo ya tata moko. Sans passer liboso ya eli moko. Non, osa danger. Voilà. Outi wapi. C'est que yo kobonde la batu me bakobika te. Yo kobonde la batu bakokufa, batu bakufi me monta c'est quoi? Ezate. Pas de tika tata za, lobiko ezali, lise kwa ezali, kopamba mezali, kobonga ezali, kokende moto ezali. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on mezali? Élysée, pas Élysée, Kabouan. Oh, Seigneur. À côté, tu vois Zongi. Pendant Zongi a tali tata, tata le vélo. Donc on a beaucoup de gens le vélo makamanzam. So l'église on a nié, on dirait que tout va bien monter. Beaucoup de gens on PCP monter. Na samu te manolobi. Papa mon makamote. Na kanisa ki hokona. Po papa sa. Po le papa mon amote. Akomona mon ndenge ni za makamu soba. Akomona mon ndenge za makamu ya busoba ya papa mama so. Moi loba moi zate. Moi pesa mina loba ezate. Mais azotala yo. Soko za pena mwana ya solo okopengo to pemwate. Tana zongi Eli atali amoni ne bazo sabolele pour être grand prophète. Mais alube lié. Soit tout nié. Papa. Biloko mi bali na ko zongo tamuni. Abi soko ko mona tamu mwana mutaboneto na. Balo mwana Bethléem à côté de Jéricho. Le même prophétie est répété. Bana ma prophète à Jéricho ba 5 ans. Oh. Papa nous prophétie. Ulo ya mata so c'est ça. Au sein de je veux l'onction de Dieu. Maman, taba ponayo. Maman, taba yebio. Tala, tika tu bele loko lelo. Mwana na mama kwa yena bonde lenza. Tuzana pasi, tuzola kalibanda. Tuzulia na pasi. Na bonde lenza. Na bikola usame lembo. Oba noteka tato mati bozwanda. Taba pambole sangola. Aite sana di bo. Na bite bo muzami muke. Kende, na tuma wa bisika na kocha tena che. Kende. Soma bilo banote kana muzwanda. Bana bazo katako pambole somalia. To persévérer na musanta. Maintenant c'est moi na kei asomi kitu mabilo. Na wenza indo. Abani ko yapata na ndaku na misa. Akude na prophète na indo. Azote na bafu. Prophète na banu sabolela yi. Ate mama semelo kwa munene. Mama tale loko nyoso munene na ka kitu ma de pisi. Après c'est prophète a sui. Na tu ni prophète a memi de pisi wapi. Kituma mobimba be pisi kei. Nana yoki mawa. Tala isika tata
maweza ezalaka na yoki mawa na bite tozolala lelo to no sema pa oyo otuna mati kuna balia kite kokata likwiti botina na bana rit balala kinzala alo oza wapi yo kuna mirai kamata nini kuna tama kopa loso lukela bana rit lo na tomba na mukela nzamba sali ngolu yaya o vivre na ngolu tata yokelo mawa yoke kuda na ba prophète ya buka lelo lamba lelo lia lelo évangile en bam il y a moi qui me savait l'église partout prêtez l'évangile il y a moi qui se fait la caca n'allez y a nos qui frère tant pas ici là c'est ma maman au lieu qui pas cité et c'est là où on capable sur un ayokaki là c'est bima on vivre mikolo na buzo ko ben na ngate makapiko tikala na buzo ba na yo nzambo ya pesa yoke kabani pambo na yo yo moko bana basakola bakutana kina me bana basakola bazosakola molimo wana babi eza ya bana ya basakola simba molimo wana eza ya bana ya basakola so bano wapi batata na bango bana oyo wapi batata na bango bazosakola sakola me batata basakola kate me bana bazosakola tangu na koti peta na tali malamu na tuli nzambe bana balia batata na bango bana baboma batata na bango bango basepela batika na bango moko donc badeplace na seulement badeplace na seulement badeplace na message badeplace de critique balongoli babone évangile voilà. Deutéronome 19 Bible Lobina verset 24 ne déplacez pas les bornes au tracé par les anciens. Kolongolate ba borne ba limite ba mpaka bachaki. Zaba bitango kotaki na mokili na bino ya Kana. Bon respecter ba borne oyo ancien bakabole la kibino mabele. C'est ba pesa yo mabele muke tikala kaka ndenge basaki nini ba pesa kiyo. Bakabola kina mayele oyo nzamba pesa ki bango. Bataki ba borne po botosa. Mais ba lolo ba ya ba pikola ba borne. Ba déplacer ba borne. Ba kina ko mikundela na ndele na bango. Yango esale na bango to kodi na Bible tozo comprendre ngote. Esale liwane sate parce que ba déplacer ba borne. Le Bible cité ne déplacez pas les bornes ont tracé par les anciens. Kolongolate ba prochains. Pe o batata bachaki. Tande konayo. Bon oyo bancien bachapa mpaka te me mpaka. Bavanda ka bazumoli mwanzam. Oyo nzamba kitisa ina nzela Moïse likona bango. Bazo kabola ba borne selon l'esprit de Dieu. Bazo lona ba borne tala ya yo ya ngol, ya Manassé ya ngol, ya Ephraim ya ngol, ya Juda ya ngol, ya Benjamin ya ngol, ya Zebulo ya ngol, ya Gadi ya ngol. Gadi kolongola borne te. Oyo kota dans le pomme ya Benjamin. Oh, papa on est à déplacer l'évangile. Papa on est à déplacer. Banol va déplacer ma borne. Dans la somme on a d'autres savoirs etc. Si quand pardon bon et non la somme on a moins des en place. Voilà. Bon on a eu état de déplacer. Il y a un message ceux qui borne le moins message peut au salut et qu'on déplacer. Il y a un message état déplacer l'église parce que les bornes les a déplacés. Amen. Yes. C'est un homme bazar le amen. Le lot de son sabon. Papa on les a déplacés. Et ce sont même ça, le monde a caillé au bord de l'esprit. Pas déplacer le mot. Son lancement tata na moi. Amen. Il y a un seul Père. Amen. Il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul esprit. Amen. On ne peut pas changer Dieu. Amen. On ne peut pas changer l'esprit de Dieu. On ne peut pas changer le Père. Les choses devront rester en place. Ok. Si vous avez le col à l'issue, moi la zone a dit, koto balobi nalandana nakolanda o tata nanga alobaki tata solo bate me banga solo nalanda o ya tata to nalanda o ya bango soki bango bamoninga pasi na sima ya tata soki tata azalaki te ete ngai nakota na mboka Jeriko te ngai nakota te
Nana kotate. Et dans chemin nangate. Et dans chemin à tata. Amen. Yamo Jésus, je suis le chemin. Nazanzela. Le chemin. Nazanzela. La vérité. Nazasolo. Alléluia. Amen. Et la vie. Pebomoy. C'est-à-dire celui qui va suivre Dieu. Oya kolanda nzambe. Ils vont bénéficier de trois choses. Ako bénéficier na makamisa. Le chemin, Nzela, la vérité Osolo, et la vie. Pebomoy. Dans ton chemin, Na nzela na yo. tu vas raconter avec les obstacles. Okokutana ba dupekiselo. Qui va chercher de t'éloigner à la face de Dieu. Oyo kotinda ke elongolo pene ya nzambe. Si tu as vaincu ces choses, Soko longi makambo wana. tu verras ce que le Seigneur a promis dans ta vie. Okomona oyo nzambe akokisa na. Si tu n'as pas vaincu, Soko soko longi te. Makambo ezali kozwa nzela na yo. Okomona te makambo nzambe alaki yo. Okomona lorsque okolonga makambo eza na nzela. Na nzela. Mais Bartimée alongaki komona misu pour abandaki au bord du chemin. Il savait que Jésus va passer ici. Parce qu'il est le chemin, il est la vie et la vérité. Amen. Frère, son nom de Bikamanzam, Vanda na pembeni ya nzela. Kolonga na nzela te. Soki eli akoti na Bethel te, Elisa bokota te. Soki eli akoti na Bethel te, Elisa bokota te. Nani akomema na Bethel, soki eli azate. Bon, nazala na confiance à Bethel, ton nazala na confiance à mutakoti sina na Bethel. voilà. Et Yamashama. Tout ce que moi je reçois, Oyo soma na zozwa. c'est le Seigneur à travers le chemin du Père. Nazali nzambe tonkolo na nzela. Je n'ai pas quitté ce chemin. Na longwa na nzela wana te. Alléluia. Amen. Je n'ai pas quitté. Na longwa te. Je bénéficie de l'onction du chemin. So zwa epako ya nzela. Nakoki kozala na confiance à bana basakoli te. Po tokutani na nzela na nsima ya tata. Tokutani l'église parce qu'il y a un homme de Dieu établi. Soki moto wana za te, tokobanda wa te. Grâce nde evandisi biso. Liloba nde evandisi biso. Mokolo liloba ekozala te. Moto akobanda wa akozala te. Mais il faut bénéficier manteau pour bazala. Voilà. Il faut bénéficier manteau pour bazala. Il faut tata ou pena suyo atuwa. Voilà. Abano sakabo nzambe naye. Voilà. Abano yebisa nzambe naye. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Lorsqu'akosala, c'est alors on se place tango ya kotombola. Tango ya komata. Soki asali yango te, bonganga bapesa yango kopesa. Bayiba yango te. Yes. So yibi bongango beli bongo. So yibi bongango osisa bato na famille. Kombia bayibaka te, me batikelaka mo mutu ya kotikela. Babengi yo bakoti so balaki so nde basalelaka kolia. Yo fi kolia bato. Ebanda kolia nanu yo. Elebana na yo etikali. Bakolo nango bayo so na pete. Est-ce que vous trouvez ça? Je vais clôturer. Nazosilisa. Kozwa kolia te. Tika batikela yo. Sala na confiance muta condition na bete. Voilà. Sala na confiance muta condition na bete. Koza na confiance bana basakolite po balia batata na bango. Évangile face à batata ou tina nzambe te. Wata ka tata na ngate. Nana yebi te. Na kunde na sabo na kana nzamba bila ka batakala. Yo nzamba lo bila bataka lo sala nini? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Aaron, Azaki israélite. Nzamba le même pour la libération. Il y a Israël. Mais Aaron, comme on dit, ça peuple honnête. Il fallait pour tout le monde pour sélectionner. Batindaye pour dans la service. Il y a qu'on libérer le peuple wana. Ce n'est pas n'importe qui. On va dans l'ensemble. Oui, aux amours ensemble. Mais aux amours ensemble. Ozane mwana ya nzambe. Ozane musali ya nzambe. Nzambe so abenyo ochayo na nzela mutu. Oza musali ya nzambe te me musali ya mutu na nzambe. Yes. Est-ce que tu me comprends? Yes. Je suis le serviteur de l'homme de Dieu. Bible le dit, Jean-Baptiste a dit Jésus passé. Voici ce que Moïse a écrit dans l'Écriture. Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu, celui qui est
qu'il fallait. Alléluia. Amen. Il faut honorer celui qui est l'agneau, l'offrande du Père. Faut que tout ça, que ton bola, on a pâté. Baye kolima ni balé à Jean-Baptiste baladi Yesu. Yesu est mon activité. Il faut respecter ma cama. Jean-Baptiste a respecté ma cama. Ministère et côté l'église, comment bien ma patrouille l'andango. Et ça ministère T. Il faut respecter borne. Le amen. Jésus a évacué ma borne à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a évacué ma borne à Nani. Il y a Jésus. Par où ils vont déplacer borne T. Yes. Déplacer borne. Oh maman l'andanga. Dis nous nous avons symboliser ma qualité. Il faut y apporter du symboliser. Et ça ne veut pas moloter. Mouton a pas molaba. Il y a le bagaté. Dis nous avons besoin du symboliser avant le bagaté. Pour nous avons symboliser avant Jéricho. Mais quand on y est peli, il y a pour le bagaté. Yoto sama kambo il y a ça qui dit. Aïe bisakiro. Le bagaté sont une table le vite dans au salade. Dieu ne parle pas à tout moment. Souvent Dieu ne parle pas. Non, il a déjà parlé à les chrétiens. Alléluia. Si tu as besoin d'écouter la voix de Dieu, retourne à la parole. Pourquoi il y a quelque part ta prophétie est mentionnée. Alléluia. Alors, Élisée va comme une chaudière. Dans les locaux, là, pour mon avis. Donc, va comme une chaudière. Si Élisée va nous mettre une question. Père de loyer, na comprendre na wasiko. Et ce père nzambe pina otamusai. Pour nzambe ni shokafi. Aibaki awa shoude tani. Mais to kata nini? Tala père aya wana munya bado kwanza mutu. C'est que tosuki. Otosu wa père, c'est que prophétie oyo bana Jéricho balbaki et kokisami. Frère, réalité, c'est vérité. Yes. Ça, c'est réalité, beaucoup de mal. Mais vérité, c'est un beauté. Peut-être beaucoup de ma camouflage, concordance, il y a oh, bah, ça colle la kio. Mais les gens vont battre, il y a mot. Et les gens vont battre, il y a mot. L'autre, ça va comme il y a le tout. Zambo, il dit, Jokafi, amenez du soin, Nenge, Ni, Père, a comme une mère. C'est que ma camouflage va quitter ça seul. Hein? L'homme de Dieu a déplacé mon quai, à Kabondé Nzambenaye, Zamaliché, je vais utiliser ton manteau. Prends ton manteau. Donc, je vais utiliser mon manteau pour enseigner les lycées. Pour y aller à la Kambo, il faut autant de couleur maï, à Boka de Samaï, à Golimo, à Bibi Nangamou, mais il faut pas que formule, pour ça Bonganga. Il faut pas les sonner, on va nous saler la Bonganga, tant que Tata vous a la terre. Il faut pas la question, on va vous saler la terre. Yes. Allez, Tata le manteau. Bilobi abani kolinga manto. Tant kolinga manto, au moins les namba sont kolinga manto et comme à toi pour la nzete. Ça veut dire que les namba wana est une forme ya fongola. Et l'autre est à côté les méta fongola. Et ça la nzete. Et une forme nzete. So il y a kobeta manto ya kufuma mate. A kobeta manto ba lingi ba sali nini ba kangi. Tala et l'autre ba opesa il faut ba kangela yo ya ngo. Le ba mene ba kangela yo ba kangi manto a frappé na mai. Mai fuma. Elisabeth Nzambe tata limbisama. Makanisi bande koyelanga. Okuka ko betanga na zanga. Tale loko pega sali. C'est la première fois banana botama. Banana tambo na ye na monde loko yo. Frère, soko banyo koma na tambo suka. Obenga maje panza. Okomona makambo différent oyo na no monate. Yes. Yango yeso ali disciple. Désormais bokomona banse bokita komata likolo ya mwana moto. Amen. Bomona te bokomona. Akomi nanga. Comme akomi nanga, mon pépé outil dans tous les quatre coins du monde. Et ça dit tourbillon. Il va dire bah qu'est-ce qu'il y a mon le quoi on peut pas cailler. Ouh mon pépé. Elisa no sala konta na kaka mon pépé. Mon pépé so tout ndikaye. Adoli ma konta na kaka mon pépé. Mon pépé so tout ndikaye. Ouais, tu n'as pas vu la force de Dieu. Au moins ma place Amen. Aliya kota na makati ba yote. Yo ponama awate. Yonde ye mutakopesa ordre son to kokotisa yo, to kokotisa yo te. Apesi ordre te songa. Yazomona mupepe nzoka tali armée ya Israël. Amen. Yazomona mupepe nzoka armée de l'Éternel. Amen. Yazomona mupepe nzoka ba
ya Israël. Amen. Ouais, vous de la Israël. Il y a moi ça mon peuple. Et donc il y a pas de naï. Il y a pas de matin. Père. Tala. Là on a entamé ma pasteur. Église. Pasteur est d'abord papa. Il faut appeler père, père. Ben papa est papa dit. Ben papa est solo. Au moins nous sommes ça là mon combo. So ça là mon combo. Ça mon ma tata na me ko la tata me ka Yesu. Oko pi kwa ma. Soko taki ba ba onete. Soko taki pe na fondement te. Na na me ka o be so li ba ku. Ako me ka no be so li ba ku. Na lobi bana ma comité bilobi me ka molimo ye ba so uti na nzambe. Yo uti na nzambe. Uza molimo. Pona kati molimo za na ko meka. Na tala ya solo so uti na nzambe. Tato za full. Mukolo yesu amoni 70 disciples bazolandaye. Atala mi batoyo. Na komba bazobe na kaka meke dabu. To change milimo tosi. To sali boy to tosi na kombo na yo. Ah, kombo na ngeto sala. Merci. Abengana ki bango tanga yo ki peza ke ba komi ko sali na kombo na ye, pe ba demo ba to sali ni kotosa. Ali si bango sikoyo. O se pelate pour milimo tosi. Mais pour comment la ville et comment nous avons combien le niveau comment vous tous va comment va quoi face à mon pays Keba va combien pour tata benakio mais va quoi face au ta makam tata sur le baté va quoi face lorsque va bien maki 72 chez tata li va moi le vitala le loba na le lobo condamné de changer bon di mana mwana Bobo Maé, Olia Mosuni pe makila nanga, Bobo Zana Bomoy. Babi, Banda Tobota Mamuda pesa batu Mosuni, Adando. C'est le ouais comme qui Tundoki, ton petit va chiffre raison, ton petit va dans ma prophète à Bethel, raison, ya Jericho, raison, Mouto Penazando, Doki. Amen. Dinobani Makasi Boy, dans le mois septembre, à Comitos. Pierre Azongi. Alors, toko kendeli sutu epa ya na. Yondo sana maloba ya bomo. Pesa biso lilobango tolia. Pesa biso musunyango tolia. Sala, eza mutunyo zote ke toza l'église biso no toa molimo moko. Amen. Ya mungai na kwesa mwana nzambe. Oya kosambla pona yo moko. Oya kosambla pona batu te. Amen. Kokota makama batu te. Sala na likamna yo. Oya okonda na lié moko eza lié à malédiction, on participe na malédiction. Oya on participe na bénédiction. Oh sika oyo faut baya batwa bénédiction, malédiction tika bango. Mais koleka lo kota malédiction église balongo la kamote. Soki ndo kalokio okoya Eli abonde pona malédiction lo. Mais soki ozu siko oh les alaka ndako. C'est que si li pona yo baby. Kolongola mote ngangate tatate amate ata mama la kelba no mabesa le savoir accueilli tata moko tie wana akoya sali formula ozama lobi maloba malédiction de lokwe ata mobala kufio baboyi ko sukula yo to mwasa kufi oui baboyi ko sukulo po bayebi ke oumela te molimo ya mutakufe ko tungisa yo okufa noki mais so songe pas tatoyo abi so initi la obenga bango timaka makamna so ba lobelo maloba atie makila bonde makila Yesu abi kende sukula so sukula silbo tuteleki bazo selo kufa kate bazo selo bela obela kate bazo selo konda kate so kande baso mo so tene kaka likoso santé so kaka sembe ya tie kaka pato tout malbanza no ba ne amen. D'abord il y a mati alors que elamba eli ekoi akoyi si pourquoi atikeli mwana po omoni komatananga bapesaka eloko na moto a mérité soko mérité te baopeso te salela tata kosalela yo salela tata kokumisa yo kumisa tata kokumisa yo évangile ya Yesu elobi kumisa tata kumisa mwana pasa nini akumisa yo awa na se soko zosalela tata na tu pe tata kosalini akosalela yo. Amen. Père Amati manque kiti landa siko biloko
Élisée a dit que manteau naï. Tata Bazana, manteau naï. Mais on peut porter des manteaux à la fois. Il faut manteau moko et pasuka. Faut manteau à tata et ceci kana katinayo. Amen. Oyaki de boyaki. Il faut manteau yaki nango. Et lambo yaki nango. Makambo yaki nango. Mateya bateya yo. Wane te église aux alaka. Et dans l'église il va mis ça va borne te. Le mola nanu enseignement ya ba borne wana. Si ma bakozwa borne ya sika basali nini. Bazongi na place. C'est alors tu auras la bénédiction. Amen. Est-ce que l'église est ça? Amen. Oh, l'église est ça? Amen. Écoutez, lorsqu'il y a mati, et manteau etikali. Dans mon manteau etikali, par le dit que, dans mon Élisée a mon manteau, avant si ma manteau, a gagné Yahweh Zambé Abraham. Les chars d'Israël, Nama Pingana Yango, a gagné l'ambanaï. Et ça conscience, mais ça esprit de Dieu. Oh là, Benaki et Kiti. Et bien, nous allons aller sur Makambo pour Manga et Fananakatinaï. C'est alors qu'à Sipé là-bas, il a déchiré ses vêtements. A passonné l'ambanaï. Et nous, on va passonner. Le bas, amen. Ça veut dire qu'il va détruire en haut. Et ça, tu n'as pouvoir. Et nous, on va pas soli. Ça veut dire que Sami. Et ça, il faut des cicatrices. C'est alors à l'homme du manteau. À Kamati manteau et tata à l'ati. Son manteau à tata de Bundela. À son inanzela. Tel que mon sonnet à Botan Galekaki Mai. Tama comme une maille. Mbalamoko amoni. Maïlobi, awa yoko le kate. Wapi manto ya Eli, pour na funga makana manto Eli. Bio na gardaki relation malamu na tata. Relation na gardaki atikelinga manto pour na kosele alliance ya kibotata na yekati nanga. Pour na koyebisa milimo ya mai ya samba pe ni pepe. Eto sanga pour na tikali Eli na kati na ye. Amen. Eli a keite. Mais Élie a sali à travers le manteau. Écoutez, Élie a quitté, mais Élie a sali dans le manteau. Amen. Portez l'esprit de ton père. Et le Dieu de ton père, il va marcher avec toi. Amen. Mon kolobano ya bananzambe bakebe na milimo mabe. Milimo mabe beti ba motu ba muni. Toyebi Paul. Toyebi Jésus. Mais bino mo uti wa. Parmi te toyebi Nzambe. Parmi toyebi Paul. Toyebi Jésus. Yes. Oh Paul a été acquis. Mais bino mo uti wapi. Ça dit soki Paul mutatina kibino. Na kombo ya Yesu amengaki tolingaki tondimela bino mpe tobima tosalini tokende mais tomoni etinda mi na kati na bino te tokobeta bino tokosala bino tokobeta bino totiki bino bolumu ndenge biso tolingi nde batemo babeti bango bapanzani église alobi amen. Amen. Écoutez, lorsque manteau etikali apousse liboso ya mai le temps amoni mai akanisi sikoyo awa maele sukaki tosalaki nini po toleka papa kamataki manto abetaki me mantongo yango naza nango loba me mantongo yango naza nango akamati manto abeti na mai akabeta manto abanina na kombo ya nzambe ya Abraham ya tata ya Israel ya molimo ya Eli tata na nga napesi yo nzela okabwani mai kabwani bonzamba monaki na tata ekiti na ye akatisa komi na ngama Jeriko bana ya Jeriko oyo basakolaki ke tomoni bokabwani na tata na yo me bamonaki suka te baye kopusa na liboso Elise ole bamoni Elise bamoni tala meme nganga bosakolelo oke na ndako ya nganga viteke yo na mona place na yo esawa te yo bondela makasi makambo mwana na talango ezate nzamba kolobelo atana ndako nganga atale mpe monoko ya nganga elobi mpe makambo ya ye moko nzambe atiti kosakola sima nzamba beti ya nzambe tobi amen. Amen. Mais
tomoni Saul ozolukanga tanga zali to bado yokelanga bado yokelanga te yonde mutolukinga na ilonga mbamba ona zoli to makambo zo yokate ya mutaba longolinga okokufa lelo ngana yo na mwana no to kozana se chokemo on est en train de on lui manque message elobi keba zambo zo c'est la tout puissant amen tu vas amen amen dans on va la sakol ba mon ba yebi si elisi to moni molimo ya eli likolo na yo peba lobaki na ibandeli baba na ko sakol ba za ko telema mais tamba kutani pour la dernière fois bana ba sakol ba kumba amen ba bi to moni eli molimo ya tata likolo na yo pambola biso na ebi tu mutu boko bato bazosakolelo mabe bakochanyela ngai bakobomolelo be na bango mpo bakomona molimo ya tata likolo na yo tika baloba lelo basokola lelo nani tokomi na suka te bakochangela ngai na ebi tu mutu moko libota na yo ekochangela ngai quartier na yo ekochange langa église na yo ekochange langa ata balinga bokola bakochange langa soyez béni amen tika molimo ya tate pambola biso amen tika molimo ya tate pambola yo amen ota reconnaître la mateya oyo kende liboso amen bonne na yo lowaki na place songela yo amen molimo ya tate déplaçake songela yo amen Yahweh Apamalola. Pour remercier tout le monde na Yesu Masia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Yahweh, nous puissions merci pour tout ça malam. Pambate au le bénéfice nous allons pour la chasser au alingi koyeba nani oyo aza Yesu Masia. Oyo alingi komata na nzeli asi comment. Yangone esa Yesu Masia. Oyo akuta na Jésus. Merci pour la parole. Tika kombo na yo et le kombo na yo et son massage. Ton onction de la guérison, de la délivrance. Les pouvoirs à ma Père, il y a une victoire. C'est des Jésus qui na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Zambala kiso santa Zambala kiso avancement d'esprit, na âme, na corps. Au nom de Jésus, revêtu un corps nouveau. Je prophétise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nouveau. Au nom de Seigneur Jésus. Pour remercier tout le monde na Yesu Masia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Yahweh, nous puissions merci pour tout ça malam. Pambate au le bénéfice nous allons pour la chasser au alingi koyeba nani oyo aza Yesu Masia. Oyo alingi komata na nzeli asi comment. Yangone esa Yesu Masia. Oyo akuta na Jésus. Nango to peso merci pour la parole. Tika kombo na yo et le kombo na yo et son massage. Ton onction de la guérison, de la délivrance. Les pouvoirs à ma Père, il y a une victoire. C'est des Jésus qui na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Zambala kiso santa Zambala kiso Yesu Masia, le véritable Dieu, avancement d'esprit, na âme, na corps. Au nom de Jésus, revêtu un corps nouveau. Je prophétise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, moi, il n'a pas vraiment mingité. Mais nazo chez la bino, moi mon tio naza nango, na agence mon robe Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo tu na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna.
Mpona zela susu mpona eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke korécupérer biloko olia tika boyeko yiso mona makambo bongo na monde bato bapesi mbongo kuna bino bokorécupérer biloko olia na agence ezalaka me yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me nandimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunkayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete